Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango, ndeko talaka yango, oh na Vincent Makela. Cher Internet, bonjour, bonjour à tout le monde, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre, que le Seigneur vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le pasteur Vincent Makela, le patriarche. Pourquoi nous sommes venus devant vous? Nous sommes là pour vous édifier à travers cette belle émission. Émission édifier Rabino, émission Oyezalaka, Ponabana Nzambe, Ponabatonyon surtout, Obandibelaka Nzambe. Que le Seigneur vous patafiole encore une fois. Le lotoye, Pona Kotali Sabino, Likamoboko Songolo. Je crois que vous n'allez jamais dessus. Ne zappez pas, ne zappez pas. Ils sont toujours branchés. Je crois que alors, pour la baïbazuso, pour la balaliboso, et sa chaîne Abino Bongo, Ciel Ouvert TV, pour la bateau Balandakabiso, bon, mais c'est qu'on a biso, baboy nabiso, bon s'abonner encore une fois. Il y a besoin de quoi ça peut bien à s'abonner pour ça la malam. Et pour la bateau, yo, bah quand tu as la chaîne, bon liker l'émission, bon aimer l'émission, et puis bon partager yango, et comme ça la penda malam. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous allons parler flamme. Pourquoi nous allons parler flamme? Donc, il y a Pasteur Flamme d'Angola. Pasteur Flamme d'Angola, il est l'un des journalistes. Il y a chaîne Abino, Ciel Ouvert TV. Mais il est aussi, il ne faut pas oublier que Pasteur Flamme a zappé Mossal Yanzambe. Peut-être que nous avons Pasteur Naï. Parce que bamonaka yambaka naba misia mukili naba pasteur akota ma mukili qui est beaucoup donc tu comprendre est-ce que c'est un pasteur, est-ce que c'est un païen, est-ce que c'est un jaspile, est-ce que c'est un DJ Tonan. Après si je salue en passant ma sœur Igeti Mao, c'est moi qui kinga. Oh mais pasteur Vincent le patriarche, est-ce que vraiment pasteur Flamme azakapna pasteur à Soloto azalaka nani ngatunga bipola nini abina mona kaza mutaf multifaçon. Alors aujourd'hui, pour votre édification, pour nous éclairer bino, je viens de recevoir le pasteur Flamme d'Angola. Je ne sais pas si vous avez réalisé nabiso avant de saluer bango bafongo la plateau pour na bino le pasteur Flamme d'Angola. Nazo pesembote pasteur Flamme d'Angola. On a appelé ça shalom, bonjour, salut, ou bien olingini. Nyonso ezaboye imala mopona ngai. Bon, n'appelle bonjour. Bonjour patriarche Vincent Makela. Osandegeni. Oui, tout va bien par la grâce de Dieu. Santé ça va. Santé ça va par la grâce de Dieu. Bonzambe vandi. Tout va bien donc nyon 100%, 100%. OK. Donc l'autre j'ai un bon passé Flamme d'Angola na kolobisaye. Okamo a passé ça zongeli ko sala émission. Oui, mais quand on a zongeli lisango hein. Na zongeli membre lisango pour na lobisa batumuso na koyamba. Et ko sala bongo malamu. Mbala pe asima na koyamba pe madame nanga moko hein. Na koyamba pe madame nanga moko pour na lobisa ye mon œuvre d'art que je salue en passant. Nzambale kana ko pambola ye. Na pe si merci mi na bato bazabo na réalisation, pe bazamo na caméra, o bazo sala poto comme 5 sur 5 da banda ko na bino. Vraiment Nzambe apambola bango natangi bongo Josué Luanda bro Nzambe le kana apambola ye et na moni pe bongo motobolingaka mingi l'homme valable Cédric Makela mwana tuka Nzambe petit frère Jésus-Christ cerveau électronique et l'ingénieur alingi le coup mingi Cédric Makela Nzambe ale kana apambola ye grâce à bandeko mibale nde tozo koma 5 sur 5
na banda pour nabino. Alors, tokoti mbalamo na kati ya bozindo ya émission na biso nesi na saluer invité na ngai oyo azali po nabino nzamba le kana pambola bino boza toujours branché ndenge na lobi to ko ba muto na yambi Flamme d'Angola yebisa biso ozanan so babi Flamme d'Angola ozanan. Voilà, une bonne question patriarche opposé ngai naza mwana nzambe naza premièrement mwana nzambe nzamba sali ngolu a pesi ngai lotomo ya mobateli pate. Donc c'est ça. Donc, Oza Moussal Nanzam. Oui, à part Rwanda, Nazapé journaliste. Oza journaliste. Okay. Flamme d'Angola, Nangina, tout nos questions, il faut se la penser, clair à répondre, Bisso. Oza journaliste, au Tangelango, il y a par inspiration comment? Ok, merci pour la question. Nabandaka olekana ba émission déjà na télévision, na Tangelaka journalisme était vraiment eza ilo comme akila. Mais tant qu'on a eu kende na Luanda, na eu komona c'est na salle émission ba sepela quand même awa. Na eu komona yaki na une dame. Abina ngai mais l'homme de Dieu ça la émission bien est-ce que tangela ngabi na tangela ngote. Après ça ngai courage lobité faut au côté lango classe awa na Luanda. Donc on a kende na Luanda na salle ne journalisme kuna na Luanda. Ok. Na autre question sous pourquoi barobenga yo Flamme de Ubangite ou bien Flamme de lois de rois Rwanda batom sapso hein ezani Rwanda pona ngakutoka su kombo ya mboka ngote ya Rwanda ou bien Flamme de Zimbabwe ou bien Flamme d'Égypte babenga Flamme d'Angola pourquoi d'Angola? Ok, merci patriarche Vincent Makela. Ezala kaka tout court pasteur Flamme. Mais quand on a dit qu'on fanda ce qu'on se sola na mutu on sola peut-être nande comme ko boy pour na prière si on peut ce combo ya pasteur Flamme azumu le est-ce que on est pasteur Flamme te oyoyo a escroquer nga iboyi eza pasteur Flamme te oyoyo asalaka eloko boyi e banda osalanga pasi parce que on a fandi na yo komona ke ba pasteur Flamme c'est que donc ma Flamme basé belé. Ma Flamme basé belé mais ngai naza deuxième Flamme. Parce que premier Flamme ezalaka oya pasteur Sonic Afuta. Naza deuxième Flamme après ba Flamme kapaya ba ekoya ba Flamme susu donc naza ki deuxième après pasteur Flamme oya pasteur Sonic Afuta après ngai. Ce que on a komona nengwana na komona nzamba yo koloba nanga bina ngate il faut ko tia surnom moko likolo ya nzamba mtalobi na yo nzamba loba na ngai. Dès qu'on a fait une telle habité, le quoi, on a ça la rappel émission. À part Moussala qui est pasteur, on a ça rappel émission. N'en qui kocha, wana nzamba lobe nanga wana na zana Luanda. Dès qu'on partir wana na kocha, pasteur Flamme d'Angola, yango wana. Ngana baka d'Angola, yo baka d'Angola. Na lobi ndenge yo loba ngana loba yango na c'est Flamme d'Angola parce que Angola ba loba ndenge wana. OK, pasteur Flamme d'Angola. Alors, OK. Merci beaucoup. Donc nzambe mtaloba kina yo parce que bon ça peut pas nzambe makamute. Nzambe pena loba no ça d'Angola. Oui, abe na ngai luka kombo moko boyi. Abe na ngai d'Angola te be luka kombo moko boyi o bakisa na sima ya Flamme wana. Ndenge na fandeke na bité lokola émission na ngai a Londres déjà écho d'Angola. Ndenge ngumu na zoeka ka d'Angola wana. Natia ngona likolo ya pasteur Flamme d'Angola. Merci. Il faut zakaka patriarche pour tout na bamituna boye. Mais boye bakenga nazalaki nazalaka présentateur de l'émission. Je suis l'un des journalistes on a sala na ba chaîne pe belé. Donc sotaka présentation de l'émission nangai yo momona ke muto azambiaka. Donc naza présentateur, nazalaka nazali pe réalisateur. Na créé à peu d'émissions sur les signaux temps beaucoup comme moi j'ai créé beaucoup d'émissions au télé ça a impact naza moko pe abato ba créé un journal moko o ça qui impact le ba bengango ngonga et Betty nazali premier caméraman il y a journal wana nazali kotia nini babenga ngondi nazali ko filmer et puis nazali ko tia voix tout simplement ndengwana kasi ba mama de ba yebi chief nabiso n'epoque wana ti le pasaka chief na canal kine joli baswele ayebi ebele to ka biso 3
nde to créaki ngongebe ti lelo oyo eza kosala impact makasi na Canal King Télévision po to teleki penza Zakari Baba son époque wana tango asalaki nini journal de ya Lingala Facile biso to koteli libaya ya ngonga ebeti voilà. Donc nzamba le kanoko pambola bino il faut zaka passer Vincent Makela pour tona ba question aboyi passer Flamme d'Angola marié célibataire mais quand on a ça yo le to so la yo OK oui il y a ça sonal célibataire marié naza fiancé non pas makasiko naza et comme la tango ya moi si bano ki samungongo ça bango ebele te naza occupé naza déjà occupé oui. Et Sylvain. Mais oui, d'après ces réponses, n'attends na combo. Ma bezate. Ok, Nazaka déjà occupé na une bonne femme, elle s'appelle Maman Joëlla Flageau. Le cœur des pasteurs Flamme d'Angola que j'ai salé à passer. Donc pour le cœur des pasteurs Flamme d'Angola, voilà ça dit. Et ça dit charisme dia sotoni. Idéologie asika. Bah moi on koso bana kala. Pour le beaucoup ça bah vanessa l'autre. Ça veut déjà c'est quand on bio on a beaucoup kosi. Alors passer Flamme vous avez ambiance émission. Passer Flamme d'Angola au lobby comme ça mosali ya Nzambe. Obongoli bote makan mbula nini pena circonstance ni. Voilà zala kama mke ba mukuse pona ba question pona kotumbo makasi lelo. OK, merci patriarche Vincent Makela. Oui. Vraiment na bongoli muté makala. Na bongoli muté makala mbiangama na ngai eyaki tango grande sœur na ngai o nga na landa kufaka. Tango na lali Nzamba eko yebisa ngai ko loba na ngabi omoni ndenge ya no ya kufi. Eza ndenge moko pe yope oiko kufa. À partir ya lelo na bengi yo oya osaila ngai. Parce que na temps wana kombo ngeza ki Bruno. Omoni côté komba Flamme Euta. Côté kombo Flamme Euta Nzamba benganga na kombo ya Flamme. Abi telema banda osaila ngai. Ezalaka naza mwana muke na ba 1980, 1998, 99 comme ça. Ton grande sœur nanga kufaki nde ezalaki appel na ngai o Nzamba bengaki ngai abengai na kombo ya Flamme. Zana kati omoloba te passer Flamme d'Angola. Au moins to ko se contredire. O bi to bole motema to ngaki Angola nde Nzamba bene luka komomo parce que ba Flamme ba ozako ka ba komona bango ba ki ba Flamme moko ba aventurier. Alors Nzamba ngaka sa différence entre yo na ba Flamme ba aventurier wana. Mais moi bisu Nzamba bengo na kombo ya Flamme. Je pense que c'est une contradiction Flamme d'Angola. Non, question tout ningai eza nazo répondre le bité Nzambe abenga ngai quand. Parce que tant on a commis na Luanda, nazaka tse musala Nzambe. Parce que tangu nazo tambo na kombo ya pasteur Flamme wana o Nzambe abenga ngai ke abenga na kombo ya Flamme. Tant o roté ya muto pesi kombo abi esa Flamme moko te oto yoka boye aisko kaka moto. Eza na pasteur Flamme moko te boye boye to mona sala ka boye. Nga no ba eza ngai te. Eza na batu mususu ba yambanga iteka na kombo ya pasteur Flamme wana. Ba bien te pasteur Flamme moko boye aisko ka biso boye. Wana nga na komi na Luanda. Ouais. Ndesiko tango na fandi na yeko lana na yeko mona Nzamba yeko loba na ngabi na ngai il faut obakisa kombo moko pour faire sa différence. De yango bakisaki d'Angola. Donc la mission na ngapi na temps on ezalaki écho d'Angola nde na bi bon pourquoi Nzamba bi na ngana bakisa kombo moko na sima ya Flamme wana nde na zoa kaka d'Angola na cha yango. De comprendre si mais Flamme nde tango Nzamba bengaki yo abengaki na kombo wana. Oui. Donc yo zakino Bruno kombo na botanga. Bano na bengi yo na kombo ya Flamme. Na kombo ya Flamme. OK, bravo. Nzamba lingana pambola yo. Alors passer Flamme d'Angola au Bongoli Motema, mais avant Bongola Motema, qu'est-ce que tu faisais? Ozako Salanine, Ozobe Tabale, Ozako Tanga, Ozaka Shege, Ozaki Muibi, Ozaki Balado, Ozaki Kuluna, Tony. Voilà, na dédié émission au na président Ali, Aola Dabisope en direct. Artiste et comédien Nzambe à Pambolaye. C'est une bonne question, patriarche Vincent Makela a posé ngai. Avant na banda osela Nzambe, na zalino mukie na banda obeta bale. Na banda obeta bale vraiment makasi parce que bale eza don en famille. Na ko tanga ba grand frère nanga baza ba ine ya football ba yebani ba Richard Mapoata.
basali pe fierté ya mboka o jamais pas toi de ring o adering grand frère na grand frère na propre o la na Paris ma pas toi mangenda o mangenda 1 2 3 ye grand frère na propre o la na Paris Richard Mapoata. Donc c'est mon grand frère propre. Moi on peut écouter azobeta na Allemagne Cédric Makiadi. Nazaka fanatique na hein. OK, azobanda na France. Grand Biker, oui, na bien ça na France. C'est mon grand frère propre. Moi na papa Kulutu. Na bande ko beta bale abande ko tinda ba botine même héritier ka songo na Bruxelles na mama tatu bande ko tinda nga ba botine ba farez zoya. Na laissé na osala entraînement ba to benga professionnel. Ah, mais jouer on est na propre bande ko tinda nga ba botine zoya na zo beta bale nga na yeba kaka ke na kozala footballer. Mais et ko koma na tamoko boye ezaki na un papa moko boye prophète Dokis. OK. Prophète Dokis jour à monangai. Atalinga bi nangai abi mama Wumba c'est ma mère abi mama Wumba mwana na yo oyoyo aobeta bale bien mais vi na ye za bale te aoza musala nzamba munene na tsaka tembe ngabi ngam na obeta bale kitoko boye ngam na obeta bale kitoko be na ndimaka te mais patriarche Vincent Makela lelo tozoloba prophète Dokis akufa makambo loba et c'est réalisa banda kufa na 2000 ans. Banda kufa na 2000 ans, mais avant 2000 ans, on a déjà na banda déjà au Sahel Nzambe. Parce que tant après singai message on après 2 ans. Na bandi au Sahel Nzambe. Makamu nion sa prophétie nion sa pe sangai et kokisa maloba na ngaki au voyager, au kende boy, au sala boy, le lo na ko mona vraiment et kokisa makati nanga. OK. Zalaka moi bref na ba nina na ba réponse hein parce que ba mituno tuna za moi mingi. Mais muto apesa ki prophétie comme Dokis ba Dokis comme ba yanke. Ne ba ba mettre Dokis ba Donking ba nini. Comment prophète Dokis? Azara peut mettre. Azara peut mettre ya nini. Mettre karaté. Mettre bitumba penata epe muto makasi nzambe pa ko bengai. Mettre bitumba ya balabala to mettre bitumba ya ring parce que ya ring ya balabala vrai mettre ça na tatami. Na tatami pena otolo. Oyo bien mettre bitumba donc ko beta ba cité. Non, wana ba balado. OK. Alors, si ko tango ozobeta bale malamu, yo na vi na yo ozoko surtout za nani. Ozala PD, ozala joueur, ozala musicien. To nini yo za ko rêver na vi na yo? Flamme d'Angola. Na bandaka ko rêver biloko mibale. Et loko liboso na bandaka ko rêver nazala joueur ya liboso. Tant nzamba yo benga ngai na bandaka ko rêver nazala plus que pasteur Coutinho Fernando. Parce que yende azaki na idéologie sur azoteya azotambola bando sanga bien ndo banzambe salanga ka ngolu na terre lokwa ye pe na zo idéologie na même si na zoteya na tambolaka to tambola na tambolaka na zoteya na ngana zo tambola vraiment yango tende ko loba ke idéologie zo fa pasteur Fernando Coutinho parce que ngana bongo le pe mo mutema makala ba pasteur mixo tambola ba oteya ba tambola ka so mona pasteur azoteya avec ko la coca azala te na ba symptôme na ye mo ndambo ba symptôme na yimo ndambu ngape na exerçaka yango ba makamune mingi oya bande ko sala ta on ande ko tala ngona bande pena ko envie yango na bike un jour naza lokola ye ou bien au-delà ya ye. Donc na vie chrétienne passé Coutinho za ko la idole na yo. OK, azaki idole na. Modèle na yo. Modèle na ngai. Très bien joué. Alors tango sko yo obongoli motema ondimeli nkolo sumasia. Bon, to sungine mo mukela mukili hein. Ozaki mobulu ya basi ya bitumba ozaka yuma yanke ozaka timide ou ozaka clair nazala pena mobulu ya basi te mais bato ana omonela ngai te côté bamomi pena ozaka yuma bon nakoloba nazalaki yuma parce que na bande ko affronter nanga basi mais mpona kolinga enozala mwa yana biko ozaki mwa yuma nazalaki mwa yuma côté wana OK mais côté ozaki mwa clair misukasakasa côté nazalaki clair donc na bande kolinga mensonge te buzoba te c'est na moni mensonge il faut na telemela yango c'est na moni ka likamwa mabe o mutayibaki azowanga na ngana ba te na monaki ye mutayibaki donc na ndako ba mama ba yebi ngapena na kolela ndengo na zaki clair vérité OK passer flamme d'Angola mutona ngotune kiminga me nzamba sunganga eya donc nambukili nakoba ke osala pena mobulu te oui na sala ngote de choses et moi sindele rosala nenga na bala pena vierge c'est vrai oui
N'engana ba la vierge de kola na otanga kombo te mais ayebani azape awa. Donc moi na tanga kombo na izate. Ayebani nani? Ayebani. Nani? Opesinga ode na tanga kombo. Nani ango ayebani? Na kosaka bango baza mwa kimia kuna, comme mimla bino ezokota na émission, bolimbisa. Nani ango yo yebi abala vierge? Parce que yo moko lobo bet la solution l'autre. Yo moko nani? Ngana yambi yo zo ngana ngate? Ngana yambi yo. Peut-être close on à la prochaine émission Patriarche Vincent Makela. Mais malgré tout ça moi cité, aux ngobale mais au bali vierge té. Oui, na bali vierge té na koloba yango parce que au fur et à mesure to kola ba makampe so fongwama. Deux virginats qui mbali kadne longwa et longwa qui. Mais na bala chasteté c'est normal. C'est ça normalité. Et ça normalité. Alors tout sur une étape pour ana bandeko et ça ambiance émission. Bobi katanga na sala émission vraiment et ça très chaud. Passer le femme d'Angola au Bongoli Motema. Première prédication yo kaka. Au salaka nango to ekima. Première prédication. Première prédication on a yo kaka. Oh peut-être tout chaque Motema no bité na tiki muki. Et ça la tille le na yeba ango. Fais ça bissoir. Et dans Jean 3:16. Dieu attend. Car Dieu attend aimer le monde qu'il a donné son fils unique, verset 1. Mais parce que flambe version était à Marasouté. Oui, était à Marasouté, mais ngana sala ke force na zoté ya na terre yango na zongela ngo mingi. Mais pendant la version était à Marasouté. On est ba version na ba kata na Bible to longa nguya. Ba version était à Marasouté pour ba mercenaire ba côté belé na évangile. Ba yé pour na ko tromper ba na nzambe. Je crois bango baza ba sali, mais or que baza ba sali ya dikuta, ba sali ya monde ya ténèbres. OK. Tango ki version na tuti motema na yo obongo li motema. Mutu ateyaka yo wana. Ti lo ebi azana ba moyi. Azana ba moyi. Olanda kaye to sala ki chemin na yo. Tango na zo beta bale. Azaki azolanda ngai ser Moza abala apôtre. Ti le azali to kutanaka. Donc moi si mutate ya. Moi si mutate ya ngai. Tangu na zo beta bale, ayaka ka opesa ngai invitation na yaka te. Jumo aya pena fandela nga na ndako na autant entraînement na ye na lembi. Ayunga bite kendeka na Holanda bite yo lo bakaka boye. Nani ka ba Vares anikela nga pena ba Vares et sida zelanga na sokola to kendanga na wana na armée de l'Éternel. Wana première église ya première cellule ya armée de l'Éternel. Tango bandi na lingua. Donc première cellule ya armée de l'Éternel et banda na lingua le pa ya pasteur Désiré Bansenga. Wana ser Moza dalaki gagnère d'amoko donc y est à rouparata gagner parce que bébé biso za ba fruit na yi. Désiré Azali. Oui. N'a pas si un mot te pone bien très bien. Aza sikona ni na Pointe-Noire. Oui. Bango bazali pena ba première ba bande ko encadrer biso. Tango ya zelinga na sokoli to ke église à partir na kenda ke église wana na yokaka Jean 3:16 wana donc na yoka on a mona pene simba mutema nanga. En plus c'est Patriarche Vincent Makela naza bref na makambo lobi nanga ngai muto liboso na kotisa makambo ya kobeta bale église na église ngam na banda yango na ville ya Kinshasa pe na Congo. Yo bandaga nyoso. Ngamutu yo bana bale na nini? Ya ba église c'est moi. Okosi. C'est moi? Okosi. Non, dans la vérité. Na ebisi Okosi. Oh. Nga vadati yo bongo la motema wana. Oui. Hein? Nga l'église na groupe président au Kamba, ya Jésus revient. To beta jaban. Bon, on beta na église musu. Pas d'équipe, oui. Na église musu. Oui. Na za musu to beta même ataba bati musu na 24 novembre. Mais voilà to très wana yo za paye. Mais wana biso très ko mona ngote. Bongo yo zo ba biso to mona. Oui, ma preuve ezali. Est-ce que bande combattant sont d'abiso? Maramia zo ba wana ya betaka bale. Bilo bozo mona. Ma preuve ezali. À la prochaine émission, tu remets ma mère, tu vas témoigner. Pour nous. Ngande ba preuve ezate. David, ngai ba preuve ezali. L'homme valable passer flamme nango alingi le kumu hein. Ye nyoso ka ya yebi. Nyoso ka yem ta banda. Nyoso chako de bakengam na banda équipe ba ser l'église. Il y a une intercession avec ba ser. Alors, tu as une absolument comme sous passer flamme d'Angola, au bandi ko continuer vie chrétienne na yo. Église, il y a liboso sambela que armée de victoire il y a lingwala. Armée de l'Éternel. Armée de l'Éternel pardon, il y a lingwala. Yo mo povone na lingwala. Oui, gaza na botami na lingwala na koli moi muke na lingwala malgré na fandi temps mwanda mu na Luanda. OK. Sikoyo tangoza l'église il y a armée de l'Éternel. Ozana ka mundimi simple. Oui, nazaki mundimi simple. Oui. Sikoyo jour moko boye na yaka ka église, na yaka ka église. Na mona kaka ezalaka na pasteur moko boye ezali tanga za pe journaliste
azote namona kaka apointanga musapi abina ngai frère flamme alobi yom to modéré lundi mutema nange tio pouf ton kit sili nabina nana modéré lundi est-ce que na okoka abi okoka ngabi te na bandata na protocole donc musala liboso na bandaka na église ezaki musala ki protocole wana na obeta ba de cheville na ngezaki un peu crépi na osala musala protocole cheville za crépi femme d'Angola okanga nano yo baponi yo ozala modérateur yo moko lobi ke na bandata na protocole. Oui. Bon, ce qu'on a modération na protocole, wapi o bandaki liboso. Na bandaki na protocole. OK. Tant na bandaki na protocole, moi frous wana moi basoni wana e bandiko longwa après na bandiko modérer bandiko mekanga na interprétation na bandiko teye tile lo. Interprétation ni. Ya nini ya langue mutotia na français na oloba na lingala. To sala ngo bien. Na sala ngo très bien. Même mutotia na portugais na oloba na interpréter na lingala. OK. Sikoyo osaki ba tant combien d'église wana? Na sala kaka 6 mois, na sala na armée de l'Éternel zalaki ka passage. Après na ekoya na les élites de Dieu, ezalaka na Aketi na Mushi na lingwala. Pona ni. Bon, tangu to mona ki moi ba pasteur bazalaki na ba longwe na moi avant na biso pe tangu to yeko longwe, ezalaki na pasteur James. Oza pasteur Baptiste Ngai. Tangu yeko te biso to ye na les élites wana. À partir de kuna na zoba parce que James wana les élites na les élites na Aketi na Mushi parce que armée de l'Éternel zaki na Buta Mushi ndo kendaki yango ponani bon Luanda sentaki au kimi osaki babe mo boyango keke Luanda ubendeki non Luanda réellement pena na landaka une fille to lingana katanga voyage ke Luanda ngana tikala na ngana kufa na souci nde na selon vision ngai comme Angola ezaka vision ngai na kende un jour c'est un pays de guerre na ndako lingango te mais tangu la fille wana na ndako sana ya voyager na ngana kufa na souci ne esala ke ngai na kende héritier ka songo na poto ba maya tomu batinda mbongo ya ticket na eko le na Luanda d'ailleurs na Luanda pala nzambe te okenda ndeko landa nde likangu na ezaki parcours woni za parcours ya fina ya nazo tuna te OK de landa nde likangu ezaki parcours ya fina tango na kepe kuna na komi na Luanda nzamba utilisa ngai pe puissamment tala ngai na yambi yote OK pendant ozolinga ko se masquer comme ça na lobi boy na biteke za parcours yanga patriarche to bi ke za parcours na yo OK mais na lobi ke okeneki na Luanda pour l'évangélisation te molanda ki nde chéri na yo likangu na yo tango na oui na wanga nyango te na ndimi tango na komi kuna voilà tango na komi kuna allez eko sala ke meloko na eloko wana eza ya makila eza lokola Jonas akei na Tarsis akomi pete asuki kaka na katikati ya mai azonga ekaka na nini na Ninive donc tango nakomi na Luanda lokola ezali ya makila nazali na pela nzambe nakota eka na champ naosala musala nzambe naosala bémission c'est un peu ça Patrick Vincent moi sango bomona na kina oui tombe komona na ye ayo kende poto donc tango nakomi na Luanda après 1 an ya yo kende Bruxelles nga na tikali alinga yo lisusu oui abane okuta ki etaka occupé tena bon azalaki na moi ba relation mais tonga na yaki akimi ba relation wana tadi ke yangai aye mais na koloba ke azali yangai te parce que pour le moment na ngakobeta pena ba mama solo na te parce que pour le moment na koma na mama ya mwana ngai polo bakaka mama je la pour le moment c'est donc yende mokonzi na bango maman je la flajo la ngai je sais from d'Angola ouais toi que de pays ta petite nation émission na biso parce que l'heure sur l'heure on dit que télévision zangonga mais na koyambo lisusu OK to sala moi épisode ya ba série ya Kotel Sabido nani oyo azali passer flamme d'Angola et kosala bongo malam taka ngamo patriarche na yambi eza masekité OK si comprendre ko suksa flamme d'Angola tant comme qui na Luanda nana yambaki yo kuna est-ce que c'est na ndeko kuna église momte yambaki yo to yeba na kuna bon famille eza vraiment munene parce que tant on a commis na Luanda bato ba yambangai bazaka ba grand frère donc famille eza kuna José Nzita de Bruxelles ba yambanga kuna na Luanda famille eza munene Chimene ma petite sœur Chimene pasteur Zoulé donc je sais ça dit
José Nzita de Bruxelles. Il y a comment José Nzita ndenge. Kombo pena yango wana. On a dit grand frère donc cousin propre ya héritier Kasongo ya. OK. Nebi ko liki ba mabanga ba héritier Kasongo ba mayantomo ba olingi yango trop. Wana ba grand frère, ba konyo ba grand frère. Somo ba to kamala muté. Yeb sepso skoyo tango kombe kuna banani ba yambaki. Donc tant on a commis mutayamba ngai on a fanda pena na ndaku na ye ezalaki Mireille grande sœur nanga Mireille qui voviko y compris na grand frère nanga JC Tamo baza toujours en vie ba olandanga pe na émission pe baza ba landi munene ciel ouvert TV donc on a tindaka ba lien ba partager yango en direct kuna na Luanda ba partager yango par-ci par là bazo landa biso bangonde ba yamba ngai tant on a commis na Luanda ba signala ba yanke nyonso bazaka wana ba bi onde ko na biso ayesika fo ba yeba ngai po soki ba yebi yote o kendega bo pa po Luanda bo yebi bloke za wana ba okoloka ko boto ba téléphone. Donc, on a comment na commune oui fort na comment na temps oyo pena ke ba mono na chaînette à ange ba mono na tele ngapeta na côté na ba chaînette wana na bande ko tambola ngo pona yebana ki na ba bandi nyonso ya commune ya Petrangol na bairo ya Petrangol na yebana na bango nyonso po grand frère nga umele kuna sali kuna taba 40 ans à l'accent pa na bango na komeko tambola avantage obiso beki na portugais na kimia nyonso. OK. Ce que l'église ni aliboso sambela kuna pe pasteur ni aliboso oya yambaki yo absolument quand même confiance à boni ke oza quand même mbuma ko sala mwana na nzambe pe mosali ya nzambe. Bon pasteur aliboso ayambanga na Luanda ezalaka pasteur Alain. Mais na longora kuna po zalaka imatir. Azalaka imatir yo zandumba non, azalaka imatir. Ndumba molimo penza awa te. C'est à la prochaine émission, c'est dans le lobby, et l'on a le kuna au peut même raison. Dans le kuna pour ça qui imati. So église maintenant na Evra kuna bien à Luanda, et ça Igreja Betania. Église Betanie, Igreja Betania. C'est pas ya pasteur Pedro. Pasteur o ayamba kiwana o yoso pasteur ale, azai congolais. Azai congolais oui. Ya awa. Wana ko peso ma raison parce que ba congolais bazaka batungo mystique to que ça le ko la miliengai et pas ya mwana na église po ya kina sac ya fufu na église OK ngata on a capable ya osoma même 30 sacs ya fufu na tela permanente yo avec vantard na taona na osala na son angol mudiamu di vantard tant na eko ya na église Betanie pasteur Pedro Matondo ayambanga pena Kisina Pedro ayambanga malamu na evra kuna tanyo sotine na songa. Pesa atambote go? Je salue pasteur Pedro Kisina, pasteur Pedro Kisina azondanga Igreja Betania na moni ba Irmão Josto ba pasteur Miguel na moni bana nyonso ya Igreja Betania Deus tant beso Deus seja louvado. Merci. Je crois que pour aujourd'hui tout ce qui awa nzamba le kan reprendre le batbolandi émission oyo aujourd'hui na memele bino passer flamme d'angolo bomona kaye je ne sais bolinga mingi asaka ba émission de pe malam na c'est pas qui na mbela bino ye bongo na pasolaye na pasolaye bien te na ko pasolaye pena bebe na ko morsoler na na lobisa so je inviter na nga deux fois te na lobisa o sakana te na mbaka bengali petit prince o azalaka musicien ya yemene ya abeta na via la musica abeta na Victoria et abeta na Shockstar boyebiye bengali petit prince wa babenga na lobisa ye fort bato batale be mission na bayebi na yamba bato ebele bakunda sister na yamba ba José Nzita na yamba nani moto ya nini ya deuxième regard ba Pichu Mwanza na ba pasteur na minene bato minene ba Moïse Mungimba bana donc na miko na zongili mo mike émission nzamba pambo na PCP les grands comédiens Ali Tozane Awa boyebe malam boy parcours na ye nzamba le kana pambo la ye na PCP ba so ndip sombote mais pendant ko sukisa na PCP maloba suke pa ya Fab d'Angola yo nim tozali vedette lelo na yambi star lelo émission soki ozana maloba suka ya ko pesa batu to commentaire moko ko bakisa asuka pesi banango pesi ba dédicace. Merci Patrice Vincent Makela. Nauza bref, to landa, to consommer vraiment émission oyo, to partager yango, ko fan de sango te partager yango. Penzambe ako pambola yo.
na pesi merci parce que Ciel Ouvert TV azana ba avocat na pesi mbote na maître Julio Consolata, maître Idi Amin, maître Daniel Tumba, mon avocat Cambèze, na pesi mbote na Jean-Pierre Diongo Pipina na Paris bo partager ba émission oyo Depsi Mbimba Azil Moutale, na pesi mbote na boss Didier Simisi, na pesi mbote na JC Tumba Nzamba mona yo, na pesi mbote na prophète école de Paris, évangéliste Ange Mamba l'ambassadeur, pasteur Tetendaya. Je salue Mama Bene Makela, la sœur divine Losambo. Baki c'est la gars Mama Bene Makela, œuvre d'art et patriarche. Mama Bene Makela, œuvre d'art et patriarche Vincent Makela. On y a. Ok. Na pesi mbote na Bénédicte Tipatoka. Aola nangai nzamba mona yo, na pesi mbote na bana nyonso ya vallée de Bereka. Nzamba mona bino bana nyonso ya les rochers sali nzambe a mona bino, na pesi mbote na honorable Cédric Diongo, honorable Idi Amen. José Wandapron, évangéliste Cédric Makela, l'homme valable, na pesi mbote na président Ali. Ok, na soki a. Sukawana, merci beaucoup. Je crois que vous avez édifié dans l'émission Oyo. Oyo, votre journaliste Bolinga Mingi, c'est un serviteur de Dieu. Pasteur Flamme d'Angola. Pasteur Flamme d'Angola. Et l'on m'a on a l'ingina tunayo. Ok, qu'on confirme, qu'on affirme pas batuke aux alaka pasteur. Oui. Nazalaka déjà pasteur. Nazayango. Et ça, on demande d'où tu as pasteur. Bon, naibandeli, l'homme valable 30 secondes. Naibandeli, on a bandé des missions, on a un musicien profane, on a un GESAC, on a un musicien profane, au bout de benga, on a une musique populaire. Donc, on a des missions, naibandeli, on va comprendre l'engagité. On a un kota kuna na sentiment, et ça, mission Zambatindanga. Parce que dans Nzela na wana eza bande ko bere ba bongoli mitema nzana nga ba mama muluba ba Renate Biberon. Ça va na katio maloba parce que OK na musika mi de yebisa batu est-ce que ozara pasteur? Oui, na zaka pasteur vraiment ya église te nazo sala musala nzambe na crainte na kobanga na osala musala nzambe na banga nzambe soki to filmer ozoteya to joyeux. Oui, bon ngai pourquoi pas même na deuxième émission pour filmer nga parce que séminaire yote nem to ba deuxième émission monsieur za yote za ngai ngane mnazali mukonze émission oyo yo ndo invité yo to ko ba ngate ke boko filmer ngai soki na lingi to ko filmer soki to lingi te na ko filmer il faut to senga il faut que partir so ko lingi na deuxième émission filmer nga yo ko ba te ke boko filmer nga non bo filmer nga nazo te en direct ou be ba so image na nga na vallée de Bereka po séminaire za 1 mois séminaire za 1 mois na vallée de Bereka ba filmer nga kuno bien en direct ça va. Kola pambola yo tokomi na suka na pesi mbote mingi pa ya bana na ngani so basalaka bongo na mikili ya bapaya boza tellement ébélé na États-Unis na moni bongo Sylvie Kigalu ma fille chérie nzamba pambola yo Sœur Moyuma Grâce toujours aux États-Unis nzamba pambola yo na pesi mbote mingi pa ya Cédric mon fils aux États-Unis nzamba pambola yo pourquoi pas Patrick Kamanda aux États-Unis. Nous sommes basés na patriarche. Oui, bangout. Oui. OK. Nazana na bota trop. Nzamba pambola yo. Na pesi mbote pa ya mwana nanga ya motema Lievin, frère Lievin. Alors baka tellement bien. Yeso so na père na ye. Waka poka papa, talaka boy na boy. Nzamba le kana pambola yo. Pourquoi pas la pambola moi sina yo Mama Gigi. Moi sina nga pesi mbote mingi ma pasteur. Mon œuvre d'art a pesi Mama Gigi, mbote mi na frère Lievin, nzambe apambola bino. Moi nanga inani c'est qui nazo tanga de communiquer na mingi tawa. Bon sanga mo akemba kombo pe ki maka Sylvie Kigalu na ba geste ne so salaka. Eza na motema nzambe le kana pambolo boze belé na Canada na pesi papa Jean-Jacques na Pauline mbote na ba nanga nusu na Canada na kiti bongo na France na moni bongo évangéliste Edi Tisungu nzamba pambola yo mwana Popi moi sina yo maman Nancy nzamba pambola yo je crois que calamité maman Mati Europe na Kinshasa poto continuer
ba course na biso eska bilanga ya munene kuna esalama na kingakate ezali mama tikala mito na kisa nzamba pambolo kuna na France na chéri na yo papa Anissé na bosanité kopesa mbote mingi pa ya mwana ngai mimi Tomaduda na France namba na yo frère Yava nzamba pambola yo na pesi mbote mingi pa ya grand frère na ngai propre nzamba pambola yo yanze za Siskale Motema na mwasi na yo sœur Brigitte mes condoléances mama kufaki tokozala wana pona ko assister eska matange zali nzambe pena zano ako a réconforter Motema na yo Brigitte pangi nzamba za na yo na France boze belé sen yakiko ser Balbine Coco Ping Pong mon fils papa yeyoti Gabriel Yamba Coco Ping Pong les grands comédiens nzamba le kana opambola yo est-ce que c'est la Belgique na pesi moi si na yo toane anakisa mbote makasi ayaka mingi pa na nga awa pe l'église nzamba le kana opambola ye et na pesi mbote mingi pa ya grand prêtre Mangobu les grands comédiens grand prêtre ya ba comédien prêtre ya ba comédien ngana lo baboyi mutona nanu egala yo azati prêtre Mangobu nzamba pambola yo Hollande na moi si na yo mama Fatou bino ba basu bolandi biso na bo c'était moi na ngo na bota ope na na bimisa boyi fruit ya bantrai nanga azabongo na Londres ouais bien les diamants noirs ma fille moi c'est kitoko Esther les diamants noirs na mobali na yo mwana na ngai frère Yves Bokilo na ngai nzamba le kono pambola bino pona na suki aw na bosani so na pesi ete za mabe igeti mao mwana nga na Hollande igeti mao Madelena nzamba kana opambola ma fille chérie nzamba pambola yo et puis apambola pe Patricia Anita na Londres na Angleterre et puis na c'est Arlette na Angleterre so na tanga bino tellement na bota trop bana ba Laetitia Mayala maman Myriam très bien joué Laetitia Mayala nzamba pambola yo maman Myriam vrai Jika Mariam ya motema malamu vrai Jika nzamba le kana opambola yo to comme na suka passer flamme d'Angola na pesi yo merci OK ndenge on répond invitation nga au moins émission ndenge ni très cool père no mo mta yambio oui très cool na vraiment na sengo makasi au moins que nazali mbolo kwa kala na zamba professionnel nzamba pambola yo na remeta 3 émissions pendant lobisa yo amen OK na pespe président Ali Mbote azana biso awa. Je crois qu'après l'émission, Oyo, bakosala l'émission na pasta flamme. Moko songa mo pena ko yambe pona panje pena na buka bukaye. E ko sala bongo malamu, nzamba le kana ko pambola ye apese bo molai et puis apese pe santé kitoko. Nzamba pambola bino, ezala ki bongo wa bino, le pasteur Vincent Makela, le patriarche. Ce qui est son zongélité, neto kutani, bote l'émission tina suka, bo liker, bo aimer, bo partager et puis bo s'abonner. Et comme ça, biso bongo malam. Merci beaucoup. Botika la malamu. Vous êtes toujours branché dans la chaîne Abino. Où le baraka vérité, ciel ouvert, TV. Pena pesi mbote mingi pa ya mon œuvre d'art, maman pasteur. Yem ta boko la kangai, yem ta lali sakangai, yem ta zo le sangai, yem ta zo lambe langai, yem ta melisa ngamai. So ina oki moi souci, azu mutu nanga, ata on a le pekanaye, ma très chère femme. À l'équipe Bassia Mukili Mobimba, à l'équipe moi c'est à Flamme d'Angola, à l'équipe moi c'est à Josué Luanda, à l'équipe moi c'est à même à l'équipe même moi c'est Ali. Ah bon? Ah oui? La première dame, nous avons que nos pambola ye tout ce qui va. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe mongani. Loboko na tata ese-moi minikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert.